Bonjour, vous allez bien? Vous m'accueillez les pièces la terre. Ah, mais il y a des choses dans le hey, quand Thompson n'a pas ici. Bon tabac. Tabac maté. Ah, au sommet tabac est bien te weza ki mafuta ebele po weza ki ba makasi. Oh, ko do za de ko tabac. Ah bon? Oh. Comment yo yebite esikeyete? Yesikeye na kati ya mini. Mama Nelly Loboko, Mama Nelly. Yo benga kaka comme ça na peso makambo nyonso na numéro Mama Nelly Loboko. Ayeli biso ntaba ya kitoko. Te kobanga na otetala kanga na confirmer ce qu'ils ont bien. Taba kenza ya kitoko makasi osepela nango. Ni asalaka ya kotumba, asalaka donc nyonso. Yo benga kaka po na déplacer moi moto. Benga na poso numéro Mama Nelly. Te quoi qui ça va on a côté ici que là quand on dit déjà des secteurs bantaba on dit on est à ma place il y a que on dit oh ça la jamais dessus. OK, merci. Bye bye. Hey, bonjour na bande ko nyonso partout bozali bolanda biso. Baba tu nyonso beaucoup na publicité opo to sala za publicité. Yasika eye na kati ya minike na kati ya bundes na minike. Yasika eye balobi Mama Nelly Loboko ayeli biso taba ya frais pe ya kotumba. Mama eza ya oyinda te Mama Nelly Loboko ayena taba ya kotumba. Taba ya kotumba na tongo nazo bandela boy seke makambo bien ezali. Donc na taba wana tu na taba ya frais ya kotumba. Donc oh nyonso monike azana posa alian taba ya kotumba. Aizite te benga Mama Nelly Loboko akozala azawa na kono yo asekelisa yo azaka te pona ba mikolo na bana bon taba na epilipili ezande apart. Mama eza ya oyinda pilipili eza mopandi. Donc bo hésiter te boya ebele ba vrai Dieu ba vrai chéri na kati ya minute makambo sika eye balobi ezala te na kati ya minute. Mama Nelly ali biso taba moko ya kitoko soki osepeli na kolia toza na posa ya kolia taba ya frais osala mo pepe sala kana eboe obeti mo taba na yo otiamo mwa babenga ngoni okwati mo solo na kati mo mai na pilipili ebele moi teka esala kaka benga Mama Nelly azana pona biso pona bino donc pona bimo mokili mobimba balobi oya poste azotinda pe na poste yazana pona nyonso donc mokili mobimba so lingi na poste akotela yo po hésiter te numéro ezoleka wana omona pe boyebi kaka soki bolingi atumbela bino sur place bobengisi aya kote akotumba donc yazana pona bino aza dispo na nyonso na air nyonso bobenge azali. Voilà la famille na tiki bino bo hésiter te bobenga Mama Nelly Loboko yazana pona biso nyonso mona kosa isa feti oza posa taba ya frais taba moko boya kitoko ya mafuta penza taba ya mwasi ya mafuta ebele Mama Nelly azawana ya sika. La famille donc bo hésiter te numéro ezobalobi makambo futa chike osomba tiki oza na miniki za na mini po keleka Paris ponia taba ya kitoko non na miniki pe taba ya kitoko ezali Mama Nelly Loboko ayeli biso taba ya kitoko ofuta na otike te sombaka awa bengi ka Mama Nelly tokoyi badeposa batike tokende kuna na Paris non koke Paris ka te awa na kati ya miniki taba ya kitoko taba ya matonge oke matonge olongeka ana mini koke matonge okende Château Rouge kota ya olukantaba non kapele kiti na miniki kapela boyebi te yolo kapele kiti na kati ya alima na miniki taba ya kitoko makasi bohésiter te bobenga Mama Nelly azana mpona biso nyonso akosepelisa bino la famille donc nga
balandanga na beauté. Voilà. Bambote bile mama sili balobi kokende su arrêté. Kokende su matombe te. C'est pas rouge. Ah on a mis ça dans les amis. On vient de baya moto et puis comment le leur est là. On a quoi à tomber. Là aussi babi sembo dit officiel et makambo ici boyo. Ya kitu bambote bile ta baya makambo ya kitu na kata minute. Ba mama minute, ba papa minute, boya, ba sœur, ba yaya, ba leki, ba tonton, boya combien tabana 4 minutes. Ba ya bien ya kitoko, ko esala mana loboko mama Nelly, azana pona ko sepelisa munoko na biso, ko ba lobi ba taba makase sala ba mâchoire passe. O tap na passe nde mwana o ko kate. Mais donc o liesta bo mona pina ke ba mama Nelly, o ra poso bakisa kaka tellement eza bien elemba le mape makasi te ya mesure moko ekitoko. Donc pour ça on bakisa ka elenga musuni ezala kanje. Bye bye. Coucou la famille, salut, bonjour à tous. Bonjour na balandi nyonso balandaka Damaris la Grâce Divine TV. Lelo Damaris la Grâce Divine TV asepeli lisusu komona bino na video ya mokolo ya lelo. Na pesi bino nyonso bambote ebele ba o balandaka nga partout bozala na Afrique, na Amérique, na Europe, partout. Na pesi bino bambote ebele, j'espère que santé eza malamu. Nzoto kitoko pepele ndeka anga nazali donc santé kitoko, j'espère binomo bozomona nzamba za malamu abateli biso toza très bien en bonne santé la famille. Voilà, lelo na sepna mukola lelo nazana esengo mingi na sepeli lisusu komona bino. Et pour na video lelo na eza video ya na kobetela bino histoire tout wana na betela bino sambole siko na yeli bino histoire ya Ndata Sangu et sa jeune fille Yassa. Oh là là, j'espère que boye biango ba o baza ba ya utande ba koki oye bango. Soko za na ba voisin oye biango te ba Ndata Sangu za kaka 100% quinoise ne na lobaka, il faut que la 100% quinoise nde oko comprendre Ndata Sangu et sa jeune fille soki elakisi nini. Voilà la famille quand on a reçu ça dans le bon moment na otala talibanda batu batala nga mingi ba mona star akiti. OK la famille pona ko banda nga komona ngeza Damaris la Grâce Divine soko zamba liboso mona o kota o mona okuta na ngai komona ngeza li Damaris la Grâce Divine, des fois mère, des fois reine, femme de couleur. Voilà wana zangai na fa na 4 minutes o eza chaîne nga Damaris la Grâce Divine TV. Ceux qui n'ont s'abonner te ozo zela nini pour s'abonner soko tali mupanzo ko mona signe moko boye ya pembe et na kati eza rouge te na kati eza rouge pardon signe moko boye ya rouge eza pembe na kati rouge. Ce kaka o cliquer na kati ya signe wana oza déjà abonné ba komi subscribe. Voilà, ce que cliquer ba comme subscribe c'est que oza déjà abonné et comment ça été on cliquer na note na cloche pour soit ba notification oza mutali boso ya kozo ba vidéo ya sika tant Damaris la Grâce Divine a posté vidéo donc comment ça été ko s'abonner, ko liker, ko partager. Naba o basala kango déjà ba o baza déjà abonné na chaîne Damaris la Grâce Divine. Merci Nabino la famille pour continuer ko partager ba vidéo, pour continuer ko liker pour na batu misusu o no ba mona chaîne o te bazwa pengolu grâce ya komona chaîne oyo. Ndeka tolobaka pona bino batu no botala kaka vidéo osepena na vidéo mais ozaka maboko makasi na kotia musapi na opota yes ota like ngape kalate na okuma munoko makasi pona betela bino masolo dans ce vidéo ozama maboko pete pona ota like ngape noza munoko pete pona koloba. Voilà la famille, moi ambiance c'est ça la bien na ki kobetela bino histoire neka na zoloba histoire ya Ndata Sangu et sa jeune fille. J'espère que boye biango
soki boyebi yango te boko découvrir yango lelo soki eza nini eza ba histoire momo tofandi na bamboka na Afrique kuna mona kure kei papa mama to bakoko mona bofandi bokangi makolo baobetela bino ba histoire surtout soki kure kei la famille ezalaka bien moko na baya wuta na dans biso moko ba 100% quinoise. Voilà la famille, donc on va la bino histoire pour na kobanda nazolia nanu nalia nanu moi lipa ba benga ngo chandula ba o ba utangola ba ba chandula soki ezani ezaka loka keba mais o eza kebab te ezaka ka lipa na tie soso na kati na tie chou na tie na mayonnaise kitoko makasi nazolia ngo na meli moi ji ka ndenge ezala comme d'habitude pour nazala secte et après tokosola na kobetela bino lisolo oyo na bongiseli bino na mukolo ya lelo nalingi bino mingi Queen Damaris nalingi bino mingi la famille sko na lia la famille balia kaka te balia kaka la famille lipa na nga yango déjà na bongisaki yango très bien moi molili téléphone na ngai comme na problème ya éclairage donc na omona bomona ndeti air moko éclairage mati air moko ekiti bon moi na kata pe vidéo eza te ka pour na lumière ezaka bongo tabo mondenge eza yango yo ngamo mnasali yango la famille ngamo mnasali yango boye donc natiango mayonnaise neka na ebisi bino natie mayonnaise na kati natie chou na soso soso okalinga cuisse ezalaka kitoko moko natia moi jus pembeni la famille bamelaka rape jus opesa bon appétit bapesaka bon appétit naza na jus nanga aposo na silisi nde na yo landisa mo ba fruit nanga mpe na ye nango jus nanga yango oyo pomoni jus nanga voilà nalia baliaka kaka koto na mo luka na kweye na yo bamba na boye sifande bien te na moko na mimona bien te tonosaka vidéo ça voilà la famille banjolia bon appétit à moi-même la famille kitoko olili surtout qu'on a ici bakota ba fleur chandula ezalaka kitoko makasi bon dimilanga seben moko eza gu
e moi moko moi ezotokisa na mulunge. No banga na beba. Baliaka kaka mulili. C'est un peu ça une boue. Bon, écoute-moi bien. Goût moko eza à la famille boza idete. Ndene ba otalanga ba oyo sani. Mema obaye baby keza YouTube. La famille faut qu'on liaka. Santé. La bonne santé faut lire. Nadunda egal Gumoko boza idete. Et ton ça n'est ma casse. Attendez. Donc on a peine à fruit. Bon, coquille. Elle est à sucre. Téléphone n'a comme molili, comme un problème et il mange. Pardon, excuse. Damarus. La famille oh eza fruit na la bomisaki
monde ça la famille fruit na bomisaki nde bomo akapusa bayo tuna nga sino sani nami mona kute la famille ngai na komi no monétiser te mokona koma monétiser sanga bien bolembanga te moi boye pe ezobenda pe moi air olien asalaka video amokuse bien mpenza te moi boye nde na olia na bino ba air mpe ezobakisama ba minute mpe ezobakisama esala bien olien asalaka ya moke na bandi moment histoire loka histoire yango ya lelo eza mpena molai te yango wana bosupporte nga bobima te bolemba te nasisa kolia nde na robeta po boye naza si po bato bayebi yango bamama oyo bayebi histoire oyo eza yango eza pena ezala mokie la famille na umela na nga te donc ntango mosusu ba 20 minutes eza ebele yango wana olie nasala video ya mokuse na banda yango kaka mbala moko na kati oyo na yo riske mpe esali kaka ba 10 minutes esali kaka mo ba 10 à 15 minutes eza mokuse trop ya biso bato toluka ba première tona mposa totia ba video na ba première bato baofandelo wana na première baotala quand même so eloko eza tamo molai esala bien olie eloko ezalaka moke esala bien te mokuse pardon bosupporte na lia so na silisi mpo basalenga déjà remarque pas grande sœur propre Mboyo chez Mboyo TV officiel bambote no yango wana yaya moto Mboyo abengi nga lobi dama yo bongo na biso tiko sala bongo ozolia bando bande kolia biso to olia te yo moka ozolia eleki mulai trop bato bayo bando bima pamba eza stratégie Mboyo eza stratégie ya nanga so na lobi nasaka mbala mona banda eza mwa pastalaka yo mobileki na oluka monétisation Mboyo nanga bandeko umela bosabone massivement na chez Mboyo TV officiel bokozala jamais déçu la famille bokozoba vidéo ya bien ba vidéo ya kitoko bokozoba analyse ya solo balobi chez Mboyo TV officiel makamba lokute ezalaka te ka loka na Damaris la grâce de vie tofingaka te tobundaka te toswanaka te makamba solo bosabone massivement oyo alinga yekola cuisine chez Mboyo TV baza na ba recette ya kitoko bosabone na Sylvie Mode. Là c'est ma mère, maman Sylvie Mode, ma mère à moi, maman chérie, moi c'est qui toque Zouate. Voilà papa abiso nenga banda obenga mama abiso Sylvie yo Sylvie moi c'est qui toque Zouate. Là c'est ma mère à moi la pièce où on te belle place aux âges, je t'aime beaucoup hein. Ta fille yo Aolia va sa melone. Vous s'abonnez pe belé chez ma mère chérie Sylvie Mode TV officiel. Pas maman nanga Sylvie Mode ya tsaka na nyonso. Bino bato bolingaka ta mosusu o bozwaka mwa ba image ya Afrique ya Congo bagat bilo nyonso elekaka sur Sylvie Mode TV ya tiaka boza jamais déçu bosabone massivement ba makamba kitoko apesi bino bambote belé
nalingi bino mingi na balandi nyonso o balandanga o basepela kotala nga o basutena nga bazalaka wana boze ebele so bina bandotanga bakombo lisusu na otanga bango te bamona Damaris atangi nga te bateni nga rigueur aka koto na monde ya lelo kotaki rando nalingi bino mingi nayebi ke na bamama na bapapa na bayaya baleki baser batonton bato nyonso balemba te mpona kosoutenir nga oyo bazala wana mpona nga napesi bino nyonso bambote Damaris la grâce divine aza wana mpona kosepelisa bino balobi ava tobeta masolo botia nao bageme tala nanu bima nanu mwa mokie tala so otiaki geme so otiaki geme te tia bakolike balike wana tooluka nde makambo like video wana bomona siko monoko ekoma pete mpona obeta lisolo mais so bolike te na okoma monoko makasi moko balia kaka la famille balia kaka kolia nde makambo kolia nde vie kolia nde vie la famille mboyo yo sika pamba Damaris yo yokaka te nyamso kolia mingi te kolia mingi te so tozolembisa video yaya nanga comprendre leki nao ta net histoire lelo za ndata sango sa jeune fille ezaka mukie siko so na banta beta okambala moko yaya esata musuba 10 minutes donc monike na sana nangelo te madame na lia nanga pena envontade soki envontade ni baportiki balobaka nalia nanga à l'aise na kimia nyonso avantage ya avantage na kimia na nyonso so na 6 na bandi lisolo na nga nde bongo ekendaka yaya moto kosilika te yaya kolembanga te bolembanga ite mwa molili ekomokota pe mungi mte komoko botala na sisi te eya tellement kitoko asisi olia c'est bon nabeta siko histoire babinda ta sango isa jeune fille nde makambo baya uta nde baoyeba baya uta nano baya uta là 100% quinoise voilà biso pour ceux là muta congolaise ya congolais ya ni babengani ya Congo Brazzaville ta mususu oyeba ndata sango et sa jeune fille je ne sais pas bon peut-être ça peut na batu mususu bayebi yango aza pe na ba pays mususu baza kuna bayebi mais il faut zaka congolais pour yeba il faut zaka congolais so la congolais te oyeba ngo te moi qui en abetela bino histoire ya Sambole bo se retrouvaki ba commentaire ya bato zaki positif bato ya ba sepela makasi Damaris salaka boya moi te talaka ba histoire ezalaka to kanisa pe ba mboka bisika to uta mo masola kale sala bi omono zone pe na bo mwana nosta talaka ba ya nostalgie ba nostalgie mo esala bien moto zonga penza voilà la petite dame de la famille la bête histoire histoire annoncée
Bon, la famille n'a pas si bien, non, merci pour la patience na bino. Les beaux-arts on a toujours pour nous soutenir. Bon, les bangatés, bon, continuer toujours. Serre na bino, moi na bino. Azar on a pour nous séparer ça bino. Les tiboué histoire à boé. Et ça Canada Maris la grâce divine TV. Ba histoire à mboka boé. Ba nostalgie. Aux on la chaîne Oya Damaris la grâce divine TV. Voilà. Là, que partager na bino histoire moko boye. Ya ndata sangu et sa jeune fille. Bon, na éviter ceux qui na prononcé bien. Na prononcé na eba pena ko prononcer kombo anate parce que ezala mo makasi. Donc jeune fille en kombo nezala ki yasa. Et papa na tata aza papa mukolo pena ya makasi. Donc mukolo pena ya mukolo ye kombo na ezala ki ndata sangu. Ndata sangu voilà. C'est na bosante. Ndata sangu wana azabazaki na mboka na village ka ndenge ezalaka na obanga na yo kweya. Bazaki na village. Ndeka ezapia na mboka pena bobika ba mboka kaka. Mboka teke ota mususu ndeka ezala mwa nini mo ba mukie mwa village mwa mukie no kisantu ezape etikala su mboka te kisantu ebonga. Mboka pena ya ba mboko pe ba loba pena ba munoko mboka. Melana qui t'aime. Voilà la famille. Sikoyo ndata sangwana bazaki na mboka. Bazaki na mboka ye azalaki leki ya mokonza mboka. Mama ezaki na mama moko bepeka babitaka ya mboka wana. Mama ngo azalaki na mwana na ye moko ka ya mwasi kombo na ezalaki yasa. Abando fanda na mobile donc yasa wana zaki na ba parents na ye abando fanda nanu na pa mama na bango na papa na bango do bazalaka misatu mama na ye moko yasa na papa. Ndata sang pe na mboka azalaki kaka ye moko. Azalaka ye moko abala te abota te. Selon histoire quoi nde babetela biso bongo. Sikoyo eyako salemaki nde bato babinaka babasengaki ba organisaki fête moko boye na mboka bato babinela mokonzi ba jeune fille ezala jeune fille mwasi nyonso ezaka ba jeune fille te ezalaki sikoyo mwasi nyonso abinela mokonzi. Ba organisaki fête bolimbisi nini na omélanger kweye. Ba organisaki fête la famille siko na kati na fête wana ifaki batu nyos basi nyos babina ezaza na mwana il faut bina sauf que soki oza na mobali obina te mais ba mama nyos bazaki na bana baza na mibali te to oyo bobo no bobala te il faut binela mokonzi po mokonzi bande koluka mwasi ya kobala leki ya mokonzi pardon. La famille eloni esalamaki batuka ni babanda ko bina bongo batu boya bazobinela ye asepela ata na moko te mutu mo kata na mabele zo kata loketo bina pena talaka boluka libala bobina bongo bobina boluka libala pona bozwa mobali te boluka libala pardon boluka libala bozwa mobali il faut sala nyonso okata loketo bina pena poni nyonso libala mais nyonso ana bazwaki libala te. Ndata sanga boyaki na eka alobaki amonaki mwasi oyo akoki na ye te ye baguna ye baza basi wana te oyo babinaki basi nyonso bazwaki desi ebele pena ya kolata balataki wana bamakiage ya mboka ndeka batiaka babiloko wana bazwaki ata mutu moko te. Sikoyo la famille ekosala nini? Mama moko boya bande ko bokola ndeka na FC bino mama ngo bando bokola mwana mama ya yasa na papa na bango
oui azaki mwa muke ya savana moyeba bok moyeba abina ezalaki te wana azaki déjà mwa muke siko azokola wana pe leka na mikolo pe mokonzi pa tikala na ye pe bongo azwaka na ye pe mobali mwasi te abalaki na ye pe te donc atikala na ye ka bongo atikala na ye ka bongo donc nane makambo pe na ndenge esilaka atikala pe kobala te donc akolaka pena makasi ndeko komake mwana na wazaki mwa muke ya mama wana mwana yasa kombo na ye pardon kombo na ye yasa ndeko sala ke yasa akoli akomaki na âge nini 16 ans jo eza na bagaz siko akomaki na âge nini 16 ans la famille siko na 16 ans na akomaki esengaki ke aluka no bana susu bande kokola sika babinela mokonzi bana pe misusu babinaki mokonzi na baba tantine ba sœur ba mama soute bana bakolaki kola po ba mama misusu wana déjà botaki falaki bana bango bakola kala faki babina po mama déjà bakolaki donc bana ndata sangu apona karaktère lobi mwana moko te na mona mwasi te pia kendeka kozwa oya mukiana abini kutu te ya mona ke kana suka atelemi otala ni batu baobina alendata sang akesiko yo kozwa ye atali akati na muziki na mboka ngo akati muziki bostope na muziki bokozwila ngai fi wana aza kuna na sima fi nini batu baomona te fi nini mama yasa mbala moko bi yasa yaka bata mikuna na sima po nini mama yasa pe akepa zwiye mokonzi mwana oyo lobi bazwa nde mwana na ngai fi oyo yanga ndata sango lobi wi na posta na ye nde na poni azala mwasi na nga motema eponi la famille batu bakamwa batu bazala desi na comportement ya mokonza mboka ya tata wana donc aponi mwana mukie mama wana asiliki mwana nanga sana mwana mukie mwana 16 yo papa moko azaki pena koko déjà dans mokolo déjà mwana nanga sana mwana mukie pardon mwana ngai te na lingi nanga te mama penza aboyi bon mokonzi pa akwesi bibeko kaka ye allez wana pe batu pe ba fete siliti batu bazongi pe la bandako na bango balobi ke ndata sango alobi na jeune fille wana ayebisi bamama na apesi bino kaka une semaine leta bobongisa biloko po boya kotikela nga mwasi na ngai ye nde na poni ye nde na kobala ye nde abongi na ngai mama nalobi papa to se comprendre ko mwana nga mwana muke pe na mwana 16 sika bongi na mpona libala te aza muke boye te ye nde napesi bino une semaine choix pe ezalaki te bazongi na bandako wana bajour pe ekokaka te ezokoka mikolo ezokende bajour pe ekoki sikoyo mwana baosolobi nango ezalaki na veille ya jour wana na veille yango mama atuni mwana ye mama osola na mwana atuni alobi sikoyo nde toza boye mwana nde atuni mama alobi mama sikoyo nini naza boye na osala nini ngai naza nga mwana mukie eske ekozala bien pene nakende olinga papa mobimba mama pa alobi ezalaka te ngai nalingi na ngai te kolinga papa wana papa aza mokolo ata aza mokonza mboka aza na bambongo na ye aza na bilanga na ye babilo nyonso ba terrain ya yo koki na ye te ifa luka mwasi mosusu parce que yo oza mwasi age na ye te balobi bongo la famille balobi bongo do yo za mwasi age na ye te il faut aluka mwasi mosusu yo te yo koki na ye te papa mwana balobi mwa ye te na okomprendre mokonza mboka oyo mwana ngai amoni bana misusu baza kuna pe ya kitoko bazali ndeni akeka kopona mwana ngai nani yasa na ngai ma petite fille jolie fille na ngai mwana yasa pe pisaki stress en tout cas balala kite butana lobi na tongo pipipi baye na pusu baye kozwa fille wana na mboka ezaki basirana na pusu baye kozwa esikoni baye kozwa ye wana yasa kokomaka akomaki yasa pa kendaki kokomaka akomela ndako wana kokita bi mama azokoka te
atali tali ndako ndenge ezalaki ndako yango atali na papa yango susu atali en tout cas sepelaki te penza lobi non nga na okoka te na okoka te azonga mbango ya papa nani ndata sango wana kenda musala ye pa kimi la famille akimaki azikepe na mbango azongi mbango na nani na bango na mboka na epa na bango akimi mbango akepa mama peple era kende kuna papa zala ete akutika mama na bango alobi mama ne naza boye nazokoka te mama ta libala ngo na okoka langa te nake okuta kuna kutu sali te nake okuta kuna ndo nakoki na ngai te na okoka libala wana te aza koli na ye bilamba na ye kuta sukola te ngamo efo na sukola pardon na bosani papa wana azalaki propre malgré tout bilamba kaka nde abandaki kosukola te ngande na bosani talaka eza histoire akala papa ngo ndata sango wana bilamba ya la famille azalaki propre papa ngo malgré azalaki na nini te siko mwasi akendaki nde mwana akendaki akokuta ndako ne pe propre akuti ye pe te pe azalaki deja akende musala na ntongo alamuki abi alali na ye akoki olala na ye te aza deja papa balalaki chambre moko akoki olala na chambre na ye te aza deja papa epuis papa ngo aza bien te aronflaka apesi ekaka baloba nini banini raison voilà ebele sikoyo mama na bango era yebisi mama na bango ndenge azongela ndako bongo mama na bango alobi okuti ndako eza propre ya solo okuti biloko mpe kolia aza pene baprovision nyonso pene eza mama alobi seke alingaka kolia papa wana seke alingaka kolia soki okuti aza na baprovision aza na babiloko pene ebele ya kolia abombi seke alingaka kolia yo sala boya mwana sikoyo mama oyebisa mwana yo sala boye kende kozwa mungwa zwa mungwa somba pena mungwa pena moni mungwa ekolo mobimba obia sakombi soko sombi ote katikati ya sakombi nyonso katikati nyonso ote na biloko olambi sauce nyonso olamba biloko nyonso olamba olambi problème te mais ozala sirke otia katikati ya mungwa na biloko eleka pena mungwa omona soki aliaka oyoka biloko wana mungwa akokoka te akoboya yo ozonga moi pale mama ya solo so asali bongo boyanga ya solo mama mwana pa lamba pe biloko akenda pa lamba pondu to ezaka madesu tela alambaka pondu pondu deja ezala wana lambi pondu azwi pe atango mpe mbisa okauka azwi mungwa ebele kani mama na bango ayebisaki ye tia pena mungwa soka pena mungwa tie pena mungwa ebele ye pe ayoki pe azwi pe mungwa pe ebele atie era soki mungwa wana la famille abalusi ye mokuta kokata komeka ngo te papa wana pa uti musala ndata sango azoya ye ka nzembo na munoko yasa mwasi na nga yasa mwasi na bala yasa mwasi na linga yasa to yazo yemba ka nzembo wana ka ya yasa na nzela yemba ka nzembo yasa siko ya ça fait place à yoka place à qui kanda moté me vimi papa ngo déjà ya azela zo benga na nga ya nazo kenda ko yoka azela soka ufite tato ngwana siko ya sango mama afanda pena bien pe ko la famille a servi ye pe biloko allié comme meka meki kana boya sa fungol mismatali ye pe ro meka bebe atino be yes ata osui yasa ayambiye mwasi na ngai na bala mwasi kitoko na nyonso na kolamba nana lakisi kolekisa biloko mungu aboye olekisi biloko mungu makasi esalinga bien vraiment nana lekisi yo nana lakisa yo mama no alakisa yo bien mama pena alakisa yo bien kolekisa biloko mungwa en tout cas obakisinga bolingo penza na kolinga o lisusu makasi yaka tosala ya biso vi yasa na ngai ya yambi yasa suki motema bo akangi kanda po akotisa jema tiki tata ngo yemoka kolala tata na continue kolia sisa biloko azongi su après papa ngo lobi nango balali na tongo wana ake musala lisusu yasa aye et pas maman na bango mama formule opesa nga ya mungwa
alie biloko alobi asepeli nango susu alobi alingi ngai susu koleka nalambeli ye kitoko tosala vi ngai nde mwasi na ye mama kama alobi mais tato aza normal te biloko pena eske otiaki mungu ebele yo omona otiaki no mungu ebele te la famille video pena molili moye te mais problème te lokwa déjà na bandaki nasilisa kaka molili nde makambo na kati ya video oyo molili la famille suka na obongisa nde alobi bongo alobi nga na kolekisa na kokokala ngai te do basolaki bongo nde bika ayebisi mama na bango mama alobi tato azalaki ndoki te eske mungu wana eske otiki pena nde nayebisaki pena olekisa pena mungu ebele otia pena mungu apena ya ebele pena ya oleka alobi wi natiaki mungu ebele mama abi ntango mosusu oka sepia na ntango mosusu otiaki no mungu ebele te otiaki no kaka mungu amokie abi te mama natia mungu amokie te natia pena katikati ka ndenge oyebisa ngai esako mobima pena nga moko ata nakoka ata omeka ngo tabi ok c'est bon kobanga te ozozonga mais avant ozonga na opesa o formule mosusu mwana nga omoni soko oke kuna na ndako soko ozongi tour oyo olobaki ye alingaka nini o baloba nini ye aza bopeto ti donc tata wana lokola alingaka kolia totie biloko eleka mungwa aboyi yo te c'est bon sikoyo osala boye zwa tata okende somba alobaki asomba nini asomba zela mungwa déjà alexa biloko mungwa alekisi biloko mungwa en tout cas nakoma bosana alexa biloko mo ezalaki misato ya mibale na bosani la famille ya mibale na bosani ya mibale na bosani vraiment ya misato ezalaki po ya liboso ezalaki faki alexa biloko mungwa alexa biloko mungwa alekisi pe ese esili sikoyo ya mibale nde na bosani ezalaki nini ya misato la famille alobi mwana kende somba kaka mafuta boye papa naza swet alingaka kolata azalaka propre makasi te malgré aza na mboka maza propre ok somba mafuta mbila mwana na ngai somba mafuta mbila zwa mafuta mbila wana pakola ngo na badra na ye pakola ngo partout pensa partout pakola omona opakoli na bilamba na badra na ba TV partout na ndako mobimba ekope mafuta mbila omona oboya mwana pa yoki bongo ya solo mama tuka koboya nga ya solo sala bongo oboya nga mwana pa somba mafuta mbila bido pena ko abanza pakoli ya mibale zaki pilipili mibale zaki pilipili na salaka oyo la famille na comprendre déjà bana o baobeta bana baobeta babilo na babo moni j'espère que bomoni soki nini o elomo bekoi boye donc baobeta ba je na bango soka tutaki telefone na ngai epanzani nayebi te ngai pe na sika nde sikoyo ayebisi ye zo sikoyo somba mafuta somba pena mafuta ebele mafuta mbila osoi mafuta mbila penza ebele okamati oyo kotia ngo na nini oyo mafuta mbila na opotia ngo na badra partout mwana papi ya koboya mama mwana pa sala nini asomba mafuta mbila mama asomba mafuta mbila akenda pa potango partout kande bayebisaki ye ndata sangu pa yaka te aye na butu wana pe na mo azoya na mbidako na moi pardon na bapokwa azoya boye nakomona na molili makasi vraiment akomo yako molili moko nayebi te ya ça va boye molili eza makasi nakusa na taboye oui la famille aya pe mbangu ko
era ye wana pe era kotika na ndako batali likolo batali badra pembe ba rideau amoni mafuta mbila bi oh mais ndenge nini mafuta mbila boye nana sali makambo boye mwana na lobi ngai muna sali bongo nana lakisi makambo boye mwasi kitoko makambo nyonso kitoko oke kopakola na mafuta mbila pe na badra mafuta mbila pe no pakoli ngo na badra en tout cas yo pe nanga na ko bala nga pe yo pe no za mwasi nanga mama bana nanga vraiment to sala vie vraiment opakoli mafuta mbila pe na kaka nde na lingaka nga na lingaka boye abi mais aussi eloko moko oza eloko na sepeli te opakoli ngai te fala ko pakola pe ngai et puis c'est kanda siliki azongiso epa mama ta makambo tindaki nga na sana sali papa nazo boya neka nga te na sala nini maman na lobaki ok c'est bon oh na beta sikoyo eza ya mibale ya la famille eza ya mibale nezaki pilipili mais lokwa na bosanaki na se rappeler ça na zwa ayebisaki ata pilipili na biloko soit pena pilipili ata 40 mbuma pilipili na biloko abiso kaka lembu ma pilipili ana lokwa esa kolio akokata obenga na ye mwana pa somba pa pilipili alamba pe soupe ateli pilipili azoli kokate azokosola donc azokokate kokate pena mais asilisa pena ko na 40 mbuma pilipili akweya kawo po alala liloba nezalaki nga na kolinga yo kaka oza mwasi na ngai mutalakisa yo kolamba biloko ebele boye ya pilipili nga nalingaka boye biloko kitoko bombela nga susu na kolia ere moko mwana wana aloba oyo ekomi kindoki nde azongaka pa mama na bango nde apesaka ya 3e oyo ya mafuta wana bon nyonso apesaka esimbaki te basalaka nini azongaki na ye kaka na ndako na ye mwana azongaki mpona 4e fois asololi na mama na ye ayebisi mama nene sikoyo lokola esimbi nango te nasala nini naza nanga mpe suna eloko akosala te nafandi nanga kaka mama alobi ya mwana problème te fanda kaka choix eza te papa wana esakomi na ye mokolo yo oza na vie na yo ebele oza no na 16 ans ye papa wana esakomi mokolo makasi aza deja soki na ba 90 soki combien donc ye akokufa na ye kala te akosoka kufi na ye mwana nde okozwa mobali na yo mosusu mais pour le moment tata wana aza en vie zwa ye kaka toza susu na eloko akosala te nde boye babalanaki afandaki ezalaki su na choix te mwana azongaki na ndako na ye histoire esilaka te esili la famille mpona histoire na ngai ya lelo nayelaki bino ya ndata sango esa jeune fille yango oyo la famille vraiment bobosana te bosabone bolike bopartage ekosala ngai bien bosoutenir ngaka nde bosoutenaka nga ngai ser na bino mwana na bino pona lelo vraiment je suis désolée pona image en tout cas image oyo naza dessine yango esepelisi nga te fone nanga lelo pena naza pena dessine asepeli na yo te ata moke tala image molili la famille merci pona histoire nanga nayelaki bino yango oyo yango wana elingi kolakisa na bolingo basupportaka mutu na bacaprice na ye na malamu na mabe na ye kozalaka presse te moto asali erreur kaka mbala moko pour osali mabe surtout soki oza mobali obengani mwasi na yo to oboyi ye to surtout soki oza mwasi obengani mobali na yo to oboyi ye okopesa barapport mbala moko non basupportaka bolingo basupportaka mutu na mabe na ye soki olingi c'est ça l'amour donc bolingo eza kosupportane donc bozo se supporter donc yo mwasi azosupporte yo mobali mpe azosupporte voilà histoire eza bongo parce que so totali malgré mabe ya mwana wana papa wana aboyaki te mpo alobaki kaka ye nde mwasi na ye alingi ye nde azala mwasi na ye voilà aboyaki ye te aboyaki ye te alobaki lokola eza kaka yo napusani mokili kokatani apusama mosika boye abi lokola eza kaka yo na nde naponaki lokola ponaki kaka mwasi na ye wana kaka ye wana voilà la famille donc na bolingo basalaka banini te baloba nini faut kosupporte mabe ya mutu bacaprice baerreur faut kosupporte lingo loba te ke soki eleke komi ya mabe oyo osalaki eboma yo wana nde osupporte no mais so omoni eza yango ya kolimbisa pourquoi pas olimbisa
donc papa na supporta ki mwasi na ye malgré bana olambele ba biloko mabe kotela ye kosala soki ndenge ni donc toka lobaki ye yo nde bolingo nanga yangwana. Voilà la famille histoire na ela ki bino ya ndata sango et sa jeune fille yango j'espère que bo sepeli na histoire oyo. J'espère que vous sepeli na histoire oyo la famille. Vous sepeli nango ne na beteli bino. Bobo sanate ko liker, ko partager. Et au sala ngai bien. Na ba o nyos ba partage déjà baza abonné. Na pesi bino merci bo continuer nzambe apambola bino. Pona mukola lelo to suki awa to kutani na ba video mususu. Bye bye.